Bonjour la famille, bienvenue sur ma Masolo Kimbang TV. Félicitations, PNC. Police nationale congolaise. Félicitations, papa. Soyo Bongama déjà. Bongama déjà. Concert. Toi.
papa dirigeant. Merci, merci, merci. Merci Pense. Merci, papa Pense. dirigeant. Merci, merci. Soyo, soyo. Pense azali kobima soyo kota. Soyo kota. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Vraiment, Tokomi talonné par le temps. Makamutolobaki yangoy. Heureusement, bandeko nanga baza ba témoin. Bomoni siko ba chorale komi pressé. Tozali ko benga bino bolingaki koya te. Allez, Soyo, go. Chrono déjà en marche. Il y a 31 choristes, 6 papas, 25 mamans. Chrono en marche. Soyo, chrono en marche. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Consommez déjà une minute. Funa bongama. Maman dirigeante. Lukunga bongamaka place bozali. Tokomi 21h12 minutes. Nazo ko alerter bino déjà. 21h50 tokati. Déjà une minute et sili nan boyembite. Public témoin bakobenga na bino. Soyo toke au consommer déjà une minute na yo.
On dit Kaline à 3 minutes, maman dirigeante. 3 minutes, s'il vous plaît. 3 minutes, s'il vous plaît, maman dirigeante. 3 minutes. 3 minutes. Et j'insiste. 3 minutes, Tokats. Maman dirigeante, 3 Bonjour minutes. la famille, bienvenue sur Massoula Kimbang TV. Encore 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes. But
Betela bango maboko makasi. Preski musique. Funa Bongama. Preski musique. Preski musique, s'il vous plaît. Merci, maman dirigeante. Merci, 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 merci. Merci. Bonjour la famille, bienvenue sur Massoula Kimbang TV. Sois place, Tozo, ouais, le Maman latin. dirigeante. Aux à 10 minutes. Pas plus, pas moins. Maman dirigeante, yaka na mensa. Alors, 10 minutes, 10 minutes. Pas plus, pas moins. Tozali na koreki. Chronomètre est lancé. Dirigeant, Toleka. Tozali. Bonjour la famille, bienvenue sur Massoula Kimbang TV. Chrono.
Changa chrono. Chrono. En marche. Tozali na 10 minutes, s'il vous plaît. Une minute consommée. Nazo sali la tango, ato sali réaction, moi nazo sali la tango. To benga ki bino banda kala ba choral bozala kite.
Vous consommez 5 minutes 52 Bonjour la secondes. famille, 4 minutes. bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Papa 4 dirigeant, on dit qu'elle a 4 minutes. tolobaki yango deja banda kala tokokutana na likambo oyo 35 minutes. Nous avons encore na 2 chorales foyer. Papa dirigeant, salela ngonga, salela ngonga. Malheureusement, il nous reste qu'une minute. Belle mélodie, franchement. Mon amba bongama, lukunga bongama. Merci papa dirigeant. Merci papa dirigeant. Merci, merci papa. Merci, merci, merci. Bon amba bonga makota.
Prescrit, prescrit, prescrit. Faut dépasser de 10 minutes. Une belle mélodie. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour vous suivre. Merci. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Merci. Donc, Bino Bozan a 10 minutes, Lukunga en a 10 minutes. S'il vous plaît. Donc, on dit Makuta ta dépassement à 1 minute. 22h juste photokata. Papa président général, appelle Sili Bondeli. S'il vous plaît. 21h40. Chrono. Chrono à marche. Mon amba chrono à marche. Yebaka Kenokata. Ce qui va coxer 9 minutes. Moamba, Bayena effectif, il y a 94 choristes, 17 papas. Lukunga Poussana, Lukunga Poussana. J'insiste, il est 21h40. Nazopé sa heure pour besoin. Bino Morbosa, responsable à minute na bino. Il y a timing. 10 minutes na Lukunga. Papa, vous consommez déjà ma minute na. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. On consomme 1 minute, papa dirigeant. Trop de temps mort, papa dirigeant. 1 minute passée. Kopé sanga forte, c'était dans le katayo.
Encore 4 minutes. 4 minutes. Koreki Moamba. Lukunga Poussana déjà pembeni awa. Minute Sili. Lukunga Poussana. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Papa dirigeant, modèle Yakala. En tout cas, c'est une très belle mélodie. Nazana regret Yakokata Bino par rapport à temps. Vraiment, ils ont fait la rapace à mélodie qui toque au je suis obligé. 22h moins 13 minutes. Topé Satan à Lukunga à clôturer. Donc, papa dirigeant, n'accordez qu'à 2 minutes s'il vous plaît mon frère. 2 minutes s'il vous plaît papa. Félicitations papa dirigeant. Et moi ici vraiment que Osaline a talent.
talent ya makasi alors. Mais malheureusement, 1 minute etikali na yo. J'ai le devoir de vous couper, papa. Limbisanga. Presque musique. Presque musique. Presque musique. Presque musique. Merci, merci, merci. Merci. Remettez la main à Maboko. Merci la papa dirigeant. Pardon, mon âme, merci, félicitations. En obéissance à papa dirigeant, je vous félicite. Merci beaucoup. Tomima, Lukunga, enfin, la dernière chorale. La grande chorale de Lukunga, district de Lukunga. Chorale ya Lukunga, Lukunga, Lukunga Bokota. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Félicitations, papa. Quelle mélodie, s'il vous plaît. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Encore 8 minutes. Kata, tout en attente. Allez, Lukunga, s'il vous plaît. District ya Lukunga. Bayena effectif, il y a 100 choristes, 23 papas, 77 mamans. Allez, papa dirigeant. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Papa dirigeant, à vous.
Premier cantique, 3 minutes. En tout cas, félicitations. Totika n'a 7 minutes pour que tu commences à 22 heures. Uluyu Zamenanga, Nobolo, Rogisanga, Nabitumba, Yamokili, Naina, Seginayo, Uluyu Zamenanga, Okolo, Rogisanga, Nabitumba, Yamokili, Naina, Seginayo, Uluyu Zamenanga, Okolo, Rogisanga, Nabitumba, Vraiment, mon jeune frère, le grand dirigeant Patterson, je suis désolé, 22h moins 2 minutes, je suis obligé de vous couper, papa. Ah là 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 là. Je suis épaté. Je suis épaté. Mon petit, tu es béni. Tu es béni. Patterson, tu es béni. Il est 22h moins 1 minute. Le grand dirigeant Patterson, tu es béni, mon petit. Allez toujours de l'avant. Désolé, il est 22h juste. Je suis obligé de passer devant vous, de vous couper. Il est 22h. On doit faire la prière. On doit faire la prière.
Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. S'il vous plaît. Koral oye, Koreki oye, na kombo ya tata mwana pe tata molimo sang. Tolobi na nteto bonde la botele. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre, topesi merci et félicitations na ba choral nyonso oyo e presté na esika oyo. Tozane esengo pamba te ba choral na biso e mati. Tozalaki na 2002, ezalaki première édition, lelo tokomi na 22e édition. Baye oyo bayaka nkamba à tout moment, bakomona ke évolution ezali. Sincère félicitations na biso nyonso. To continuer kaka bongo. Yami balé ba sali biso observation. Dans likambo ya esengo te. Tangu to bimi esengeli batu nyonso bayeba ete to yaka nkamba pona misala na mabondeli. Makambo mibale oyo yango tokotelaka nkamba. To yaka mabondeli pe misala. Malheureusement, biso tokoti nkamba pona retrouvaille. Oya uti poto, akutaina oya uti Kishasa, mutu mususu auti Bandundu, bakutaina muninga na ye avandaka na Mwanda, masolo ba groupe. Esalaki papa esengo te. Na yango lobby esengeli to changer système. To changer esaleli. Mutu nyonso ayeba ete ayenkamba pona mabondeli pe misala. Masolo te. Bato ebele to bengana ki na ba groupe bovai na bino kuna. Eza malamu te. Na heure zala na kati ya temple. Lobi ba discours ekotangama. Tangu batanga discours esengeli mutu nyonso azala na kati. Tangu papa koloba mutu nyonso azala na kati. Toyoka na malamu. Titsani esalemi malamu te. Bato ebele to bombi bakimbelekela. Nzokande toyokanaki kimbelekela esengeli pesama mukolo mwa lelo. Batu mususu bayete me batindi misolo na bango. Boko misa yango. Yango yo no biso totindaki pa mutu boye. Tozui coupe te. Yango yo to sala versement na table ya finance ndenge to salelaka yango. Bakangi yo bapesaki yo mbongo batu ole a ozui problème na lingomba.
tobongisa malamu. Oui, tokosambela, tokobondela. Mais singeli toyoka. Pamba te, tozoko se comporter na ndenge ya malamu te. Donc lobby président ya entité, to responsable ya entité, na bana na yo, oleki liboso, otie sani kozala liboso, oleki liboso, otie kimbelekela, bana batie bambongo baza nango. Bisika tovanda ka batu musu baza bandimite. Oloba non bapesa yenga $1000 baibi yango. Wana okoti na problème. Je crois que sika wana toyokani. Soki totieka ka amen. Ba responsable pour 5 minutes. Ba responsable ya ba entité nyonso. 5 minutes pamba de topanza na biso. Tobondela. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Yawe nzambe na biso papa kisolokele lukelo. Kolo Yesu papa dia lungana kiangani. Molimo santo papa dia ngenda kuntima. Bino basatu na kati ya papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo santo. Bino bozali maître des temps et des circonstances. Bosangisi biso na mokolo oyo moi le 17 juillet. Oyo tozali ko sepela 52e anniversaire ya retraite spirituelle pe ya koreki. Papa tokangi journée na biso na activité ya suka oyo ezalaki concert bana na yo bayembeli yo bakumisi yo. Tosilisi tolingi tokabwana. Biso na biso tokokabwana kasi yo kokabwanaka na mutu te. Bisika nyonso tokokende tikete yo zala mobateli. Butu mobimba obatela biso. Mutu nyonso azali ambassadeur ya famille na ye. Toye ko représenter ba famille na biso. E bana korale bele batikali na bandaku. Toye pe ko représenter bango. Totie likiete tokozonga maboko pamba te na suka ya milulu na biso. Soki osangisi biso lisusu lobi na carnaval osalema kino journée kosila yo batela ba activité na biso tokopesa yo lisusu merci. Kimia na yo tosenge umela kati na biso ko banda lelo kino suka mulongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Tokende malam. Ba responsable. Bonjour la famille, bienvenue sur ma responsable. TV.